ya mboka. Vous allez toujours brancher, dire émission à bino ya ngwana de part. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle ya mboka. Ça dit vous la brancher, bon moko ya mboka. Émission ça carré. Boss momo na souhaite donc ma solo ça carré quoi. Chalamona, bonjour. Bonjour maman. Nzombo Babanima. Babanima, yango laksini. Mama Mukongwe. Nima yiko loba Mukongo. Mukongo. Oh, maman ko sikoyo. Ezali look ya tango na bandaka. OK. Nazalaka na look oyo naturellement comme ça. Et puis bona ba makambo to abasi. Bobe mitema pe tenter pe ko tia pe bilo mususu pe ko bakisa. Et moi beauté mais nazonde nazalaki. Nazalaka ndeboye. Bon, maman national. Niko kasanzo. Maman Chala. Oui maman. Vous allez derrière Kankasai. Oui. Et puis la minute moto ezopela na kana kuni bana dibaya territoire na yote. Territoire na za moto dibaya. Comme on a sampo moto pelikuna. Oui. Habité à tant que une grande dame leader na Kasai parce que eux les kakuna. Globalement nous avons ngoko na bande kuna baza kuna. Tout que ça na territoire na pena dibaya. Oui, nazali moto dibaya, mwana ya dibaya. Naza na regret makasi, biso bakasa ye tozaka bato bitumba te. Tolingaka na biso bitumba te. Et puis ata bitumba ngo ye ko tarape na Kasai te. Oui. Mais toza ko kamwa na ndenge makambo ebandi vraiment na centre vraiment ya mboka na biso. Et nazo regretter makasi en tant que artiste oya coin wana. Enfant du terroir. Voilà. Likambo ebandaki mukie na Chimbulu. Ebandiko kite bandiko kitatie koma na kana et puis panzani Kasai mobimba. Il fallait que boma moto. Peut-être que vanda ko solola. Mais na liro makambo ko koma esali penza kitoko te. Na yango vraiment ngai en tant que chanteuse na bino leader na bino ya Kasai bo kakanga bo bina kangai bana beto njini lomba bwase twanjikwa ngati binji byetu byonso tumbusha mumpala tuteka munshi munshi mutunoma ibifweka bana betu tangila imalo tujina mu pabuloba crise mipitabu ni malu mashishilangane kate mu hukumbaje kabiji malu amvita nanje bana betu balela bama muni batatu tulekelayi mvita bana kabene balonka bitulasa naje malu onso ajimi kala mimana tu dikengesha ngubwachi nyenyi walo kutoa kwila batu ambapo napo sijimanyine bashisho kukwimanyina il faut tujimanyine bikase bitujibikala na byabi il faut tubilame bwachi vraiment tudikengesha bwa malu ajimi kala changamba nani bwalo buji simple to ujimu kala mujimina we chef wetu akabukulu kama inansa ku chef wetu akabukulu bulele la ajimi kala malu akajimalu to no kuleshi chinji cheno no kuleshi kanyinga keno kaji tufuilanga na iluse chene mwambere tufwayi moyo tume njindo mbobwasi tufuilanga na iluse tutangila ikumpala tuleke la inzambi mashitu wonswawu malu wonsu nzambi amuni mwakwa regle enji profiter na occasion kabiji bokole to sanga de toi sagile kuji ministre ewe tuji mukala vice premier ministre wa intérieur Shadari ufungu mwiku Kasai mwiku teka jitalala jikaji bwela bana be jitalala jifinga na kashiji tuleka la yemfita kene ni makasato kulwana fitu shipana mbobo luka yibana betu deja tuji ni malume fitabu tukumbashika bije bantu banyema na mbilo mbobo luka bana betu nguvu ila njikanyi mbakenu njimwane njimashenu tuleka la yemfita bana betu mfita kene ni makasanashi
Naïbite Sifona, Nalubassi, t'es commis, toi ça qui dit la maman. Oui, c'est-à-dire qu'on a profité de l'occasion pour nous reposer ça. Merci na ministre Nabiso, vice-premier ministre intérieur, oui, à Kenya Nakasai, à Kenya qui vraiment en tout cas, côté de Miladi Kambo, pour te payer quoi aux hommes en Akati à Kasai. Et Bandeko Batika, Makambako Benda, na tout ça là, oh, yaki ici, yaki. Mais Zambia a repéré biso chef mususu au Tokozwa na coin où il a conduire biso du Sunandeli à Kabukulu. Ouais. Babani maïsa kola ekuna nzembo. Mais bien sûr les abanzembo toujours folklore, na utilisera toujours na exploitera banzembo folklorique ou utera toujours na dibaï. Ouais. Et où tu na ka vous cherche ka vous trouve. Na ka vous cherche ka vous trouve, cours de grand ezana ba maquillage, ezana zaina, na référendum ezalagate. Oui. Na maquillage, nous bagité, na libala référendum les raté. Oui, na libala référendum les raté. Et bien voilà, tous na Paul Bindu, tous na Banzebo Zaïe Belé, tous na Tété, tous na Boss, la petite Boss, et puis tous na Lula. Banzebo Zaïe Belé. Banzebo Zaïe Belé, mais on va proposer une chanson. Na Kananga, na Kananga, et puis autre chose aussi, il y a aussi Claude Machal. Yadibaya. Un grand leader Yadibaya. On s'est préparé à ça la personne à Kananga et pour ta kenda ko apporter moi muke Pierre na yepe moi moto anekufa alors. Moto anekufa voilà. Na kanisi mbalo ko la ministre Nabiso intérieur vice-premier à l'équipe na kanisi Calme Koti. Oui, parce que déjà bah ça comme quoi il moins bien. Très bien. Ouais. La patronne c'est Zaïna Mvouama Nicole, immortalisée par Mam National. Oui bien. Cours d'écran. Voilà, oui bien Zaïna. T'es maman. Oui bien nazane sengo makasi ba jeune Nabiso alelo. Ba komi ko ya ko remplacer peut-être ba kuluto bazaki liboso. OK. Elle est jeune, elle est belle, elle est riche. Zaïna. C'est rare ya komona lelo boye ba riche ya bana basi ya ba jeune. Ils ont toujours ba mami kolonde ba vanda ba sana ba moyen. Mais ba jeune na biso baza ebele to ya ba jeune fille. Et bien voilà Zaïna, elle est jeune, elle est belle, elle est riche. Et bien voilà Zaïna Sadi Sarabatu, Zaïna et Alazana ba ONG, c'est une femme d'affaires. Asara makambo na ye, mais vraiment so kutana Zaïna. Ah Zaïna, la patronne en image à travers cette chanson. Uchalamwana l'a immortalisé. Zaïna Nicole Aebunga Sena Moussakai Zaïna Nicole Voama Zaïna Vibrakae Zaïna Mam National. On va vous proposer un élément, c'est à moi, non? Oui, maman. Autant la lissolo, tu as l'accès aussi quoi. Ah bon? Lissolo, non? Lissolo, il y a Lengi. Une petite surprise pour Tchalamouana qui nous a fait l'honneur de travailler sur ce plateau. Zaïna Mvouama Nicole, elle-même la patronne. Zaïna Mvouama Nicole. Voilà. Bayemba, Yijino Yemba, héritier Yemba, maman Aeko Yemba, il s'aligne à plaisir. Alors, pour nous ça la yépe plaisir de loko itininga vraiment na dédié aux images oyo. Pour l'accès combien de fois je l'aime beaucoup, je l'apprécie, c'est vraiment une grande dame que j'aime et je respecte vraiment. Pourquoi? Parce que loko salinga plusieurs makasi. De un, Yemoko a insisté que asalanga nzembo ayebi bien que naza vraiment mutu nalingaki vraiment okota ba mondo na mingi te, mais malgré ba vie to partager ngana ensemble, mais habiter mama Zaïna atanga na yemba moto te ngai fona yemba yo fona yemba yo mama pona ni habiter parce que yo za différente. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché. Na analyser Nathalie, oui, carrière musicale Mam National non na yoka place à Mbila moto te ata mobile na ye kitoko alingaka makasi papa Claude que je salue, un homme respectueux mbaka pona mboka na ye parce que une grande dame peut azo partir na ba biloko ebele ya mboka na biso oyo. Je suis la première personne oyo maman ayembi ngai et pour moi c'est un grand honneur. J'ai vraiment aimé nzembo koyoka kutu na yoki yango lelo te naebaka naza un souvenir ya mokolo na saka nayokaka nzembo wana mokolo apesaka nga disque ya bike mama nzembo esili yoka
et c'est le jour où on a ça là accident. Bon, accident c'est que na baluka na mutuka na ngai mais et naza souvenir moko ya sorti ya nzembo parce que ezaki tellement batu nazaki na bango na kati ya mutuka balinga ki tellement nzembo wana ba sepela ki tellement non maman ayembi te mais rotoko ndima te mais wa musicienne mais wa chantaka donc batu nyonso na kati ya mutuka na heure to zaki 5h du matin ba bete mvoma il faut to kendeka ko fêter donc eza esengo moko boye ya makasi eza nzembo ya bien, j'ai tellement aimé, j'ai aimé la chanson et là comment juste et ça linga moi esengo mingi te o na linga na bisa mama directement normalement mama za muto musique nga kuna reprendre eso eloko moko tobele batu bazo situka koyoka o nzembo bimi o to moni na télévision batu ba mbali nga obenga ba partenaire na nga o mobile to ki nzembo to sali boy e ba ko bana na batu zaina ye voilà donc bango nyonso bayebi ko se retrouver na nzembo wana na dédié bango nzembo wana surtout na mois de la femme nzembo wana eza ya bino vraiment na kosukisa kaka ke na je la sali là où il est la grande dame même nationale du Congo. Je salue toute ma famille, la famille Saya, je salue la grande dame, Mamie Lela, je salue Sam Kazadi, le nécessaire, je salue Gypsy Nzwakili, voilà, petit Nangaï, je salue plutôt Lidali Marose la Belle et de l'autre côté, Vladimir, et tout le monde, et toute ma famille, je vous aime beaucoup. Batu Singa Eza Moulaï Narokulba, et Bilete Botanaka, Eza Mwangonga, mais. Zaina. Quelle surprise, maman. Zaina. Oui, ça, mon colonel. Mutu. Ok, maman, pour le carton, non, il faut se payer ça, maman. C'est bien à bout, merci beaucoup, merci. Quelle surprise. Comme moi de la femme nationale. Oui, moi de la femme. Le 8 mars, na Kinshasa. Le 8 mars, c'est par maman Louise Mwange, ministre de Bisso Aja. Et tozala ki na ba kunda sister, et le cas qui malam ki toko ba mama ya oya niveau nyoso oyo yebi. Et jour wana pe tozala ki na mama o mususu munene na uti ko yebisa yo ke bato ya sika baza ko ya na mokili. OK. Et bien voilà une grande dame, une Mputu Mélanie, la princesse de Luluabo. OK. Maman Mputu Mélanie, la princesse de Luluabo. De Luluabo. Vraiment, oyo vraiment pèsera $50 000 naye et pour ta quoi ça il s'appelle kananga oyo aye contribution. Azali moi si makasi, le boko makasi et puis moi si mobali. Maman Mputu Mélanie naza ko souhaiter bonne fête. OK. Et bonne fête naye et puis asali sa ngape ya trop maman Mputu Mélanie. Azande konangai. Et maman Philo Cardozo mwamba wa Kena. Vraiment maman Philo na biso moi si kitoko na pesi ombote na souhaiter bonne fête. Bonne fête na maman Wivine Mumba ministre na biso omoni ke tozana ba leader ya ba mama na mboka na biso basi makasi. Et vraiment baza ko mema mboka na biso na ndenge ya bien na kati ya misala mama Carole Agito, mama Agnès Mwade, mama docteur Deborah Machala. Mwana ya papa Machala za docteur. Aza docteur na souhaiter bonne fête na Rachel Moulifa. Et bonne fête na maman Yvette Kimbuta. Et bonne fête à ma Yvette Mbadou, bonne fête à ma Dorothée Madia. Maman Zouchi Wambombo Changu Modi Musuwa Malane de Bipon. Et vraiment en tout cas na pesi bonne fête, maman Juliette Moole na pesi mbote bonne fête, maman Monique Mbengele Nazali ko souhaiter bonne fête ya ba maman, maman Janine Mabunda, maman Jeannette Kabila Dada. Na pesi mbote bonne fête, Joki Bena Lubumbashi azali kuto awa na pesi mbote. Et na pesi mbote na mama na biso kolonda ko mama Nicole Dibango. Na pesi mbote na Fatuma patron à marché à Liberté, mbote na mama bébé climatiseur, mbote na mama Kati Katwala. Et puis félicitations na papa Musunga Ibampala Mutoke. Et baramu fikisha amba baramu kujisha amba twadi Musunga Ibampala wuti ko sa classe. Mukolo na si classe atana ki mukolo ko tanga professeur munene. Et puis mbote mingi na mama Sheila RM mama Sheila na pesi mbote bonne fête mama Aimé oyo asalisanga na misala na ndaku na ngai mama Aimé na ngai na pesi mbote na da bibi ya Jean-Claude Magna. Et puis bon anniversaire na kulutu na biso ya muziki papa Lutumba Simaro akobikisi 79 ans 79 ans et naza souhaiter beaucoup de bonnes choses aux amakasi au Kende ti 100 ans
o ti 100 ans tozana yo kaka awa okomata nzamba akobatola akobakisela lisusu ya mingi kobanga te parce que so okuta na ye bo mama etika mokene na kende mama etika mokene na olingo kende wapi nzamba na lukite yo lingo kende wapi ozali ti 100 ans. Ok, le jeu de Tchalamwana au poète Simaro, alors homme national au clôturé mot de la femme wapi nakozana Sénégal. Oh là là. Nakozana Sénégal le 28 et pendant clôturer mois de la femme nakozonga pe pendant clôturer pe lisusu ah on a kaka la charque kozalaka na charque. Ah ok d'accord. Toujours avec maman Louise Mwange ministre agent. Il y a ministre agent. Ok. Tchalamwana, merci beaucoup, c'est toujours maman Chantal, maman Milo na pesi bino mbote ya mingi. Très bien, très bien. Ouais. On est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Oui maman. Merci encore une fois, c'est tout message à Kimia. Utindi pa ya boya yo na dibaya kuna na dibaya nazali ko répéter lisusu mais nyonso te que vraiment paix régner na Kasai toza bato ya bitumba te tolingi bitumba te toza na kimia bakosa kosa biso te c'est vrai mais sika bato bali makambo yaka makambo yaka esi ekoyaki tolimbisana totika nzamba asala mosala na ye merci na ministre premier vice premier ministre na biso ya intérieur papa Shadari oyo vraiment akende kosala ke vraiment paix régner na kwe na biso wana et puis aussi Claude Machala za kosaluer bango mwana dibaya voilà na Bunkonde. Merci à vous tous qui nous avez suivis en ce dimanche. Nous recevions pour vous Tchalamwana Mukwa Kasazo Kasa Muchanta. Elle termine le mois de la femme au Sénégal. Na Sénégal. Et puis maquillage na za koyemba siko pona ba manyo biso sara maquillage to sala ngo penza na motema moko tina kati ya mitema biso. Alors on termine cette émission avec la chanson Maquillage de Tchalamwana tirée de l'album Cours des Grands. Quand vous cherchez, quand vous trouvez. Prochain rendez-vous avec l'actualité musicale sur la RTMC au travers de l'émission Carré Vérité dimanche prochain, même heure, même chaîne, bon de programme sur la télévision nationale, maman. Oui, maman princesse Nangamputo Mélanie, encore du sous bonne fête. La princesse de Loulabour, maquillage et Angoana. Constitution ya bolingo ezali fidélité soki ekomi ya baréférendum totika eza bongo. Steve Wemby, le géant de la soirée. Vous allez toujours branché, dire émission à Bino Yangwana de part. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle Yamboka. Ça dit vous la brancher, bon moko Yamboka. Émission à carré, boss Momo na souhaite donc ma solo à carré quoi.